Tunateseka. Hapa tuko Kuituri. Hata mteritoire ya Irumu. Territoire ya Irumu. Sheferia Mobala. Sheferia Mobala. Ninakwenda kukomanda. Kwa sababu aliita mie sana. Wanasema njia na ribiko honorable. Wanasema sibaro kwa honorable miku ya miona. Ngalia ni peke. Njia normale yale. Watona kisi gari tazama mani. Lakini ngalia gari sasa kuna kuya. Gari kuna devie njia ya RN27. Tutafanya je? Tunaomba na gouvernement. Votre honneur, excellence. Lieutenant Luboya Kasha Majoni. Saidia siye. Tunalomba na gouvernement na bakoseye muko kubiro yake. Mkuye muone. Mie peke mimi nakuya mimi naona itanzika kuleta habari na notre gouverneur. Kama nashindikana aseme basi Kishasa. Asante sana. Ngwamba na foto. Pigwa. Encore un de 250? Ok. Allez, bon. province ya Otuele na territoire ya Wacha na secteur Kibali. Yango tozoloba ezana batu baza kokoma na bambongo ba créer même ba parti politique. Mais ba parti politique bazo créer nzoka nde baza koyiba na Otuele. Bazo yiba na Otuele. Louis Watum, directeur pays Oyo asala na période ya ba année 2013-2014. Ye akoma mbongo, akoma riche neni azwa mbongo na secteur Oyo a instruire Cyril Mutombo. Cyril Mutombo pe akoma directeur pays na momao na zoloba ba réalité boko comprendre yango na ko continuer ko yebisa bino na ko sala ba vidéo Oyo monde a comprendre. So il faut interpréter en français pour na bande ko wana obieba bandele na ni na anglais ba ba kembongo na bango ba bimisaka pour que ba exploiter minéraux na sea mabele ya ba el commandante le communauté locale na sika ba mine na bango ezali ya Kibali gold wana do batika la koyeba ki mbongo wana ezalaka na avantage na bisote ba konzi wana ba directeur wana sadiza ba directeur wana bangonde bazwaka bambongo wana bakoma na mo ba riche batia ngo basala ba vina bango basala ba parti politique na bango la kisabo tala ne ba clôturer biso mboka moni ne ba te biso
Nateseka. Hapa tuko Pituri. Hata mteritoare ya Irumu. Territoire ya Irumu. Kifiria mobali. Kipere mobile. Tunakwenda kukomanda. Kwa sababu aliita bie sana. Nasema njia na ripiko honorable. Nasema sibaro kana na mimi pia miona. Ndani ya nyipeki. Njia normale yale. Naona kisi gari tazama mani. Lakini angalia gari sasa kunakuya. Gari kuna devie njia ya RNVC. Tutafanya je? Tuomba na gouvernement. Votre honneur, excellence. Lieutenant Luboya Kasha Majoni. Saidia sie. Tunalomba na gouvernement na bakoseye mko kupiro yake. Mkuye muone. Mie peke mimi nakuya mimi naona. Tutanzika kuleta habari na notre gouverneur. Kama nashindikana aseme basi Kinshasa. Asante sana. Ngwamba na photo. Monsieur Kambale Kassaï Faustin, avec ses effets militaires, a été arrêté alors qu'il revenait de Pluto en direction de Mongwalu pour éventuellement moraliser la milice Zaïre et ses alliés dans les buts d'endeuiller encore une fois de plus les Ituriens. Devant la presse et membres du comité provincial de sécurité, cet officier de liaison a cité la chaîne des commandements actuels dans les camps de la milice zaïroise. Shiro, Saudi, wanamuta ingine jina Fabrice, mwingine iko Gautier, mwingine iko Marine. Ndio konaongoza pale na basoso pembe. Njoba nani? Njoba autodefense ya pale. Avec un ton ferme, plein de détermination pour défendre l'intégrité du territoire national, le gouverneur de l'Ituri et commandant d'opération, le lieutenant-général Luboya Nkasha Majoni, a implémenté les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit pour une cause noble. Et ce monsieur que vous voyez là a eu comme mission, je pense qu'il doit être quelqu'un chargé de morale et tout, il a eu pour mission d'aller déposer, vous voyez ces tenues là, cette tenue, parmi ces tenues il y a celle-là, cette tenue c'est une tenue que vous avez vue à Goma, que le M23 mettait. Et vous savez pourquoi ils ont mis ça? L'autorité provinciale a mis en garde tous ceux qui complotent actuellement pour attaquer la ville de Bunia. Nous avons toutes les informations. Venez, allez, vous allez encore attaquer Bunia. Venez arriver à Bunia. Parce que vous pensez que vous êtes fort. Et là, je parle à toute la population, toutes les communautés ituriennes. Je vous prends à témoin encore aujourd'hui. Parce que le jour où ça va arriver, le jour où ces gens-là vont oser, je ne voudrais pas que les gens commencent à dire des histoires, ah vous savez, oh massacre, ou ceci, ou cela. Là, vous êtes en train d'être prévenus. Pour l'heure, tous les actes macabres posés par les fauteurs de troubles et tireurs de ficelles sont documentés. Nous sommes en train de documenter, acte par acte, tous ces politiciens là où on voulait savoir s'ils étaient impliqués, on le sait maintenant qu'ils étaient impliqués. Lors de la présentation de cet officier de liaison entre les terroristes du M23 et la milice Zaïre, quelques Ituriens ont manifesté un sentiment douloureux au regard du malheur de plus qu'à les frapper. Cette population, longtemps meurtrie, d'où un encouragement impératif au service de défense et de sécurité en Ituri, avec en leur tête le lieutenant-général Luboya Nkasha Majoni. Soldat bien armé. Tu dois comprendre kama Bukavu abaishimie ndio bakulaji. Abaishimie bakulaji hata. Depuis wana walifika mvili. Wao unaweza kunakuwa mbutiaji. Ukatosha mbutiaji wapi? Wao bashikira mavanete wanshimama mdezo shimama sasa. Shimama tuone. Kama wana wanifurahisha sana. Sema ifoni kama tuki. Bon, il y a un peu de il m'a on se confond. Comment on se confond à attaque kidogo. Iloko 00 memeza ya nani? Kolio ba komi karine ya nani? Oyebite siko bordero wana ba komi bikombo na yoko na nini? Na bordero na ba komi komo no pona nini? Nana pesio yango.
yo ndo ozo rabita ba mai kuna na buni. OK. Nde musala no yango wana okotanga batu nyonso oyo bosaki na bango nana kotsela ki yango na bisi. Mama lo ba kofanda kimete nana kotsela biloko na bisi. Na éviter. Nana afasitaki biloko na kota na bisi. Siko soki numéro na ya bordero na numéro bati likolo ba carton na etombe égalité. Doba ezaya nani? Combien de fois on m'a ngoko na? C'est la première fois. Na za mimi na yote simba yo moko. Timbira hii. Yo kumisa kwa petit na ngara. Simbira petit na wote. Simbira kadi ya petit na wote. Petit na ngara, tigre kwa mimi na ngara. Ndio sana tazamu tema wa tigre. Uko mala 19 na bola sorti. Sasa no kote. Na la vie comme santé couleur na la vie comme tu la qui bande comme na 10 comme na motema ba 10. Santé couleur na. Hakuna motema nani? Wewe ndio ndio mupushe wana. Ndio makanisa shope. Soti kanjela boti kaera. Mtu azana msala hapa nje hapa basi to singela nini bwana? Sana msala nini? Papa bima. Wao azana msala ya bima. Bima wana hoyo. Bombe na nani? Nada komanda ba bombe na kusangana mobili. Tungai. Latia yangu ndio. Yango. Tunakomba ngoni. Kombo ba Congo. Karim. Code 19 650. Tombo le kotiko. Na kambe ba. Zwa moko kena na ngoni. Tete. Nyosho efanda. Eko kawi. Nani tigre msana sana mashamba. Pardon. Tu es bien musala hein. Papa, photo mingi bwana nini? Oye bani. Mtaja photo tege papa. Combien? 5. Dereva. Obi kibisi tokosa kite. Vous en avez raison. biso tozoluka eza teke bazwaki eloko tele bazwaki eloko tele biso eza promet okokanga yango kuna okosala yango kuna kombele gato tu vas la 7.